bino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki elilo image elona osenga yo chikote bango chaîne. Bonsoir na balandino surtout bozolanda biso na kati ya Diamant Noir TV lelo oyo tozali elongo peuple congolais de partout na mokili mobimba benga déjà tango ekoki s'abonner partager aimer et puis au vandi. Merci pour na fidélité na bino et puis patience toujours na kati ya antenne na bino. Lelo to yambeli bino ba grand. Tozana ba grand. Bokota nano. Elo ka liboso na yebisa bino balandi Diamant Noir TV. Ezalaka j'aime na yo, j'aime nde ezo protéger vidéo ce que tu j'aime te et kozala vraiment malamu te. Tia j'aime na yo po to solana bango, boyoka bango lelo. Bo tia ba j'aime na zozela bino po to sola. Lelo c'est une émission pas comme les autres. Ndenge na zo yebisa bino que to yambi ba grand ya mboka na biso po na ko rendre hommage na Verkis qui a mwanga na oyo lelo. Aouti kokufa tiki biso. C'est un grand homme. Oyo to ebi na mboka na biso pour la musique congolaise lelo tango eza ko telema ezali bango vraiment bofanda po to banda koyamba bango. Pourquoi c'est tout? Les balandi il y a Diamant Noir TV. To yambeli bino un grand artiste. Oyo azali lelo to koloba Danos Kanta Niboma. Artiste et musicien, monument vivant, lelo ya musique congolaise. La musique congolaise, ce qu'ils ont, na ba grand, donc il y a un moko parmi ba grand, oyaza liboso na biso. Ah, c'est d'amina yemba na yemba prêt. To yamba ye pinza na sengone surtout. Bonjour. Bonjour, Maman Zizel. Diamant Noir. Ah, et ça ngi sengo tombo ba bongo na ba rufu mbutanga tombo tanga Diamant Noir wana okimba mon courage dit de image afungwa ba image penza na sengo surtout pour to yambio malgré na ba circonstances to yambelio to perdre aussi un grand na musique na biso tant tozotala avant tout le banano wa to na boni centenaire ndengo monikaka nzamba zo sunga tozo continuer ka bambule zo mataka ka bon voilà nous allons. Ah, lelo to yambi pour intervenir sur na mingi penza na musique oyo to mona ki ya mutu ya munene tant nozo ba artiste ya munene na kufi lelo atiki biso tozo lela na ba o bazo lela ba bito sepe na ba sepe mais lelo to yambi na passe na motema to perdre ya munene mais to tuna et pas na yo lelo Verkis qui a mwangana oyo atiki biso kombone za moi passe. Wana ruf na simazo seka Diamant Noir lobi nini na bikombwane za moi pasi ba ya polinyo so oyo bazali loko lela pona ndenga tiki biso likambo yango ekomela ki ndenge nini na matoyi. Enfin ngai dernièrement tant na zaki na kin tukutana kinaye donc na santé que vraiment za malade. Ah. Parce que mutuloko ngana fana ne bambula na bambula to travailler ensemble. Na miso ya Kuba Verkis abosa na ngai. Ah. Niboma. Yo niboma. Abewe ngai. Abia non. Zayote. Bon, donc, dina bando mona ke yaya akoma iko perdre ba faculté na ye. Donc, banda wana tant na zongi na santai ke vraiment abeli mingi. On a banini. Non, dernièrement tant na zaki na mariage na ngana ça va. Ça fait une année. Oui. Dakene kotalaye, abenga ngala ke kotalaye, mais azo reconnaître ngaite. Voilà. Atunyo yonani. Nya tunanga yonani. Babi na ye meni bon m'habiter, c'est pas possible. Di boma moi no ngani boma yeyo donc na mona comment il perdre ma faculté. Vraiment mingi lelo ba jeune surtout ba yebité Verkis ba yebité azanani mais tokotu nango et pas na yo Verkis azaki penza plan culturel et musical c'est ça azaki penana. C'est un grand promoteur de la musique congolaise. La musique congolaise est comme à niveau de Tanzanie, Afrique mobimba. Faut que bête les maboko. Ah, moko a sali trop. Nalo ba pona ngai d'abord pona ngai ni boma sona komi lelo ni boma boye
Donc grâce à Moutouana Verkis. Ah. Azaï Moutoumoko aza ko remettre ba matériel, ba instrument na ba groupe. OK. Apesi bino ba instrument. Apesi pe groupe ba instrument. Mais azaki na vision moko ya mulai ya munene penza so atalika na kata groupe wana bi leader moko aza na kata ko bima akosala makambo po ngapi ye pas zo mbongo na maison na ye. Oh. Mais oui, puis c'est la maison. Aza na vision. Atali abengi openda bitala yo na bango sobo sangani eza bien. Mais yo sobo sali yo moko pe eza pe très bien. Okomata pe na ndenge bien na soutenir yo. Yango azali kosala bongo. Aboni zali espoir panza bino te par panza te mais o bakei. Yo po kei. Yo po mati bango pe ba mati te. Yango asala ba groupe ebele. Dieu merci que yene moto asala ba groupe ebele na Congo. Apport ya Verkis qui a mwangana. Apport na yeza ki pena nini na musique na biso. Na musique d'abord yango na lobite. Apport ne zaita ko na studio d'enregistrement, a une usine à pressage. Oui. Donc c'est que mutumoko asaki na ngote kakaye. Donc a bani na studio, boke na usine à pressage, disque bimi à part usine zaki na Congo Brazzaville. Ah. À part Rwanda. Donc il y a Kinshasa kakaye. Bon voilà, donc c'est qu'à ça la promotion ya ba artiste ndenge moko osakana te. Mais tu veux qui abimisa pe ba artiste belé, tu veux qui abimisa ba groupe to ba artiste. Mais est-ce que koko tangela biso lelo lokwa to zuyo faut profiter tout na mituna na. Okote ngezo ba combo ya ba artiste abimisa pe ndenge ni na zaiko bimisa bango. Et on a zolo bako biso par exemple to bana na bela. Oui. Donc na ba frères so qui ensemble biso tout. Bon, ndenge na lobaki ne ke moto wana zaka mwa vision na ndenge na ye akaboli biso na bela. Ngala ya panza kia badeko ko panza te meza kaka eza ndenge moko ya bien lingala na ko panza ngala lingi ya moti. Donc eza vision na ye. Oui. Atali kaka entelo yo akena musika yo fanda boy bosala groupe mususu. Bela ezali kaka. Bino bosala groupe mususu. Azui déjà moko atie côté. Atie côté de côté. Oyo peta osala la ye et comme il poil. Donc comme déjà l'orchestre il poil. De comme mi bale bela tikale. Bon, sikoyo ba musulo ko ba Victoria ba nini ba bimei pe na kati ya Viva. Oui. Donc Viva ya ngoyo azui pe emene pas comme yaye. Bon voilà donc ba jeune et donc comment dit que asali ba compagnie belé pour mener na ba musicien na ye et comme compagnie lipa pe comme compagnie bela comme compagnie donc on a empire à côté qui était empire avec moi mon boulot parce que empire kuna ba qui très soudé ba mo misato wana et ezaki po meka bango benda moko eza Calais papitex na dilo voilà mais à part le groupe mususu a bougé biso. Est-ce que le quoi ne bando sa bino ndeni tanga zo panza oyo bongisi yango menga na lobi yango bien tanga bando panza bino bando sa bino ndeni yo sa biso bien yo sa mabete oui et ça biso bien mbongo ezali mambamboli kama mbongo azo pesa bino mbongo te mapesi bino mosala osala pozwa mbongo ya yo mabete. Yo c'est pas un groupe no le longa na ye na bengi mutu mwa groupe na kena mupanzi na lobby mission wana soki ngai nazo traiter bien te par exemple mission na groupe nanga na traiter bien te azana étoffe na ya linga bima okangango étoffe wana non tika bima do ya zaki moko yo ando linga te mutasa mutu mabe voilà tozu yango na côté na po lelo mutaza suna biso te lo ando ça ebimisa ebele mutangi biso mo ba kombo ebele te non abimisa ebele eza ba evoloko bango ni surtout ba leka kuna langa star leka kuna donc c'est l'orchestre non ça minene akala pe nazo bisayo aza visionnaire asala makambo ko minene foko ndima ye bazaki na ndenge ni bazaki na ba côté na tango na ba luambo bazaki pembe mo bazaki na OK jazz ezaki mo ndenge ni non wana kolo ba OK jazz ezaki niveau moko ya soka bendi yo o continue pa na bango afriza soba longoli yo o continue pa na bango mais yenda za osala po bino moko bo se débrouiller na ndenge na bino
Bomiko m'appelle patron na ndenge na bino. Voilà. Donc à ça c'est pas jeune belé. En tout cas vraiment les par rapport à Rochero na Franco. Ah donc ya salisi ebele. Ebele. Ah tant tous on a le musique congolaise tolinga to yeba. Ponga linga to na yambara bino na olinga na yeba na sima. To pesi papa Noël mbote à passant quand même pour les lots tozo les la moko ya ba grand mais yazana na vie mais to pesi ka mbote lelo. To retourne pas na yo po tozo linga ka to yeba po na vie avec Verkis. Na ba image ebele tozo mona azobeta saxophone. Toliko tuna est-ce que lelo yende mutamema ki instrument wana na musique congolaise ndenge batumsu balbake emene amema ki synthétiseur na musique congolaise est-ce que amema ki mutamema ki yango non ezate saxo e banda nango kala OK mais il y a une particulière moko azai ko sala na l'air moi comme obeta saxo mi balé ah donc monoko za moko mais saxo mi balé moko abeti donc asala espoir moko ya kusakana te yango monike babenga kaye pomade d'acier voilà ah donc ezalaki déjà mais il y a un modèle na ye akobeta saxo mi balé ye moko voilà mais lelo tant tozolela ye sikoyo to retourna epai na yo lisusu très bien artiste balbi l'artiste ne meurt jamais akokufa te atikala toujours aza toujours na biso lelo biso ba congolais otolandi yo to yoki yo ndongo pesi biso témoignage na ye vraiment to sepeli mingi to nibo makanto to imanti bono moko na yemba yo yemba ah wana fo rufu mutayemba rufu mbutanga na yeso yembi wana za bien ngana yeba na ngaya banda ponga na silisa Kamaleo yo nasenga kiyo Kamaleo yo Kamaleo yo kisinga isoni na misonde ya bambanda na ngana yo kinyonso na zange ata maloba po na loba o na mbandango bambanda vraiment ba monelinga Kamala male ngo mama Kamala male obone boyemba obona combien otena combien c'est quoi ton fait 9 carrément de zimba mon poste na se bona yo wana ekole na ngai ah voilà bien fona okota kamba motia kombo na ngai diamant non mais batumsu ba se peut-être pour na robusta ba bon bébé na tuna kamituna mais retourna yo lelo qu'est-ce que nous pouvons retenir na Verkis tant tozoba kia mwangala pour Nangai, donc c'est un grand mécène et puis touche à tout. D'abord, Asa technicien, ingénieur de son, musicien, 4, entrepreneur, 5, pas ton gana banda quoi. Voilà. Ah. Voilà. 5. Donc à Sala Makambo, yako sakanate. Yako sakanate. Mais na l'air moko kutu. Azalaki pâtissier asai boulangerie na ye moko azosala ba mapa voilà donc un homme à touche à tout nde na yebeli vraiment Dieu moko lelo za poza na studio na studio na osala musala moko donc yango boyo kanga pena na studio vraiment autre yoka ya yo bima to zonga poto ya yoka siko nini autre osala ezali répertoire ya grand maître Franco. OK. Banzembe salamaka na 20e anniversaire na ye. Donc yango na to reprendre ngo pona omoni bia polia wa Franco na biso ya wa. Ah yango lelo ye. To sepeli ko yamba yo pona lelo to ya poto zonga opesa biso penda ya UP. Il y a pas de problème. Pourtant vous êtes vivant to wela mbango. Merci nzamba sungaka to zala kaka. Et mon nous vivant. Opesa biso mo ba chance wana. Vraiment lelo merci nazu grâce à vous apemeni ya nibo maye moko azali artiste munene so na bi président ba artiste mona boyimba moko ya linga bongo te tokutani merci maintenant ça va boxe un peu boxe fais boxe un peu ça va trop vite As une position. Ça va. On peut jouer. Pas José Vino comme numéro 9 fois.
Voilà, peuple congolais, balandine surtout ya Diamant Noir TV. Merci Nabino pour la fidélité, patience. Tozali kaka kotuna pour na likambu ya oto bungisi artiste ya munene. Kasi wana pe tozana ya munene susu ya poli. Ya poli to to mona ina Diamant Noir to sepeli déjà bat balinga yo mingi. Ah, les bonne santé. Oui, santé ça bien dans le bagage, Zambika tabati laka. Donc tant qu'il y a zobatila nae, espoir ezali. Tout ça va bien. Dieu a nous likam na moto te za toujours bien. Jamais na pas problème na mokilité. Tena kutana na mutu mo bisinga abio na lukaka ye mkono mone na osala ye pena na obundisa ye. Ah bon? Obunda pe. Abundisa nga. On a l'excitant au pamba. Oh, pour ça no lote. Et l'autre, et alors on a obundisa mai. Oh, bundisa mo pepe. Donc ko bunda na mo pepe. Donc souvent koki ko bundisa mo pepe. On a na betele maboko. Et ça pour la musique galerie ya to retourna yo lelo mutuna moko pona Verkis qui a mongana oyo akufi lelo atiki biso azaki artiste ya monene yo posa parmi ba grand ya musique congolaise. Lelo to bungisi koliwa na ye écoutez la ki ndenge yo kaki ya ndenge ni tango yo kaki akufi. Eh bon, vieux, ça fait. Et ça, moi, tango déjà, la bien formation qu'on a eu tout à l'heure dans les réseaux sociaux, donc on a santé à vie et ça sous malamuté. Moi, donc, tout ça, on a vivre dans la vie quand on a keba ndenge balobaka. Bon, tant on a eu qu'à Koufi, na mona kia on a appelé na Facebook. Mona ka bon, mon tout ce que a Beli, ce que na ngweza la kaka ti au keno kaka, banzoto ya biso bato ezalaka bongo soko obiki na maladie donc ezalaka grâce ya nzambe moni mene ba HPV akomaki nango bon azalaki ne pe nano mais bon maladie azalaki nango et permettre te ke ako continuer ko vivre nango nzambe abengi ye bon na mona ki amba liboso na Facebook na bien via kufi ya isalaki kaka webi liwa sangwa liwa ndenge ya laka ebeta kaka le cas moi kake et le bana on vient Massia Simaro voilà bon ezaki likamo ya regret parce que aza vie moko parmi bakulutu na biso aza yende moto asunga ba jeune mingi surtout la génération na biso orchestre mingi soko yete peut-être orchestre ngo et ninga obimate asungi pena ba jeune mingi côté ko produire bango sur disque qu'on produire bango sur disque après copier ça bango pe instrument tout ça là ba kombo mingi oyo ka na musique na biso c'est grâce na ye de ba kombo ane bima makasi mais est-ce que vous avez poussé na pembeni na ye tango azaki bon na za ko na vie soko na occasion peut-être ya ko ça l'enregistrement na studio na ye na moni ye ndinga za ko enregistrer biso tout ça et ba ka d'enregistrer nze moko ya bimi to beta nzonzingi moko ya nzonzingi oyebi nzonzingi oui nzonzingi c'est moi ezalaka na kati orchestre te donc ba musicien kaka ya orchestre bo bengani kaka bo répéter quelque part donc ko arrêter en to vinga nzonzingi nzonzingi moko ya bimi to salaka kala boye le rona biso to na isifi mais to beta nzonzingi moko ya bimi donc azwaki na isifi azwinga na solo na accompagnement azwi accompagnateur na nga ya isifi nani Ada. Et puis na basse Bapius kako ya Zaiko et puis ba yemba ki na Lengos na Bozi voilà ezaki nze moko boye to sala ka moko ne pas VV bon vient na komonika na occasion ndengona botika ko beta te na scène moko na ye te rien du tout oza ko tala bango ale to aka bangembo ale ko azako beta no ke jazz azako beta saxo no ke jazz ko tala bango na ba na musika à travers ba prostra ba ni ndenge ba concert ya koza na moi quoi uzonge monika à travers ba fenêtre rambo mona baona kati ya voilà na kati na ndinga musika ka ozotala voilà mais ko va na ko beta na yo beti to monika lokola na eba ki ka l'air pas la ki lo patron penda munene ya langa star ezaki oui ouais na ko mona yepe la raison ko pesa directive et pas les 6 patrons wana mais tu retournes lelo tozomona na musique congolaise so mutu
akufi omona ba makambo ezobima ebele elo nini ezosala bongo bino ba artiste soko kufi omona ba témoignage ekomi ya ndenge na ndenge nyonso tu ezobima mbala moko eloko nini ezosala bongo bobwani ezalaka namona yango eza ndenge na biso bato moindo principalement tina ba artiste musicien ezobima mwa mingi toza koyoka soka tiki biso mingi na bino nde ba artiste musicien yango te tant tovivaka tant tozalaka vivant boye tolakisanaka bolingo mpenza te. C'est ça. Moi, les Algériens, monde moko, Iran, Irak, donc nous avons besoin de convertir côté na et tout ça. Ils ont quoi, nous avons besoin de mais ce que c'est comme on inga kufi, l'air na maona, beaucoup mon kanisa volant munae, tout ça, beaucoup mon bimisango, na ba témoignage, tout ça. Mais tant nous avons besoin de vivants, volant munae, beaucoup kolobangote. Mais pourquoi yango tozo ba eza pona tu vois na éviter nga na kuta million mon ndimona na kuta million musique ndimona ba mise bazala quoi ba concurrent mais quand so muto élément mo akufi ne komo yoka mo bulamu na ye komo bima tout ça mais lelo ko kufa na est attendez mon numéro ya polio ba kyango ya VV Santerre na parmi ba chanson à sala ebele. Succès na ye pe nzembo ni aliboso ya lera sala orchestre ne VV nzembo ni sala succès ni sala penda kini mobimba ni to la comme no ya ki fumbwa otoliera ouais titre na ya ki fumbwa donc sala succès danger bar nyonso en tout cas nzembo ni salaka fumbwa c'est-à-dire fumbwa pona bete ya mbende to lira ba fumbwa te eza na terme na ngo mususu mais ba sala animation mo bazo kumisa fumbwa na ba animation mo ki Congo na kati azo kumisa fumbwa sozo lia mona kwanga ndenge pesa ka via di mokongo Congo donc azo vanter ba qualité ya fumbwa kwa sozo lia mona dikayabu pembeni na kwanga donc ozo fina tena kwanga kitoko tout ça oui voilà donc titre nzembo ya la fumbwa voilà après yokani pe beti par ça c'est grave animation na fumbwa danger na mituna nzembo na mituna ka aye na komitunaka wana nzembo na ye waro webi amote poso bindo uta wapi ba komela biso bato balanda biso ba komela ba commentaire ba yebisa biso tite na ngo na komitunaka moto ayembisa nde Pepe Kale moto ayemba mais nzembo ya Verkis nzembo je me rappelle encore mais misaka yengambo côté ba église catholique ti ba après kota ki mambo ya religion na kati makambo religieux kota ki na kati tout ça voilà donc asala ba nzembo ebele ya succès nini nzembo ne misusu nalingaka mingi Fifi oh Fifi oh Fifi wana pe ba Pepe Kale ka watu bayemba na orchestre VV ya Pepe Kale wana nan pena basali empire bakuba pena comme orchestre makasti zali kutia maboko na VV na lipo orchestre ba Vieni Boma azabo yemba na ba on équipe ya kiri ya VV mais pas na bino ba leki po bino boza leki boya kisima bokene ko kuta na ete po ba ebisi biso to yambi moko pe bino ebisi biso ki azaki mona molimo ya kopanza maike bino bobongisa ngomenga na lobi azaki na molimo ya kobenda mona zuyo abino yo ya kosala koto bino pa na bino botikala ekoma kite ki apanza moi orchestre pe pa na bino on a séjour na viva na betela ka lisolo to na lomwa na viva na marque wana donc VV mto apanzaki azui ndako wa musicien na viva asangisi na zaiko ya mona esala langa star oui voilà ndenge na betaka lisolo après ba mene ya suba komela inga na ndako voilà oui voilà ibandaki ye bato musu ba ebita mo mukiana tango zo beta ngo bazo comprendre po musu baza ki na émission na mais lelo ba moni ya poli ba sepeli bazo yo ezaka lisolo na betaka ki ndenge na longwa viva donc ibandaki ba un soir comme ça voiture ye kolukangai na pokwa baleki bayebisi oyo yaya bakoluka na voiture bon libanda na bimi nake na otala were ba 20h moins mambo bomlili ekoti oyo ya biso ya kibwana natala 3 personnes bakiti na voiture emene ya Fafa de Molokai na bipoli na fulu en tout cas paix à leurs âmes bango 3 bakufa na bango bakitaka bango 3 je me rappelle encore Fafa KO donc na masanga
baye wana o elombe to wana masolo to solo na yo ngai bon ça va problème ya te ba petit na kamo ba na kala na kuya to kito fanda to solo to kepo na to fandi ba ndo beti la ngali solo voilà mon cher ndenge za wana to komilio parce que mouvement mobimba viva ndenge za wana to longwe na biso vie wana za foto to tika ye moko tika na komo na viva na biso to longwe na biso ya wana to komela ki yo poto biso ke réunion moko za lobby to kuta na barumbu ba pesinga adresse moko na zone na barumbu kuna lobby na après-midi oya to solo la projet na biso lobby européen après-midi na ke na place na ke ko kuta viva mobimba bafandi ko donc sauf papa wemba to solo li tout ça vie wana te vie tika la to ça ka mouvement ba langa ça ba ko ça la mouvement na bango c'est que to ça ya biso to déléguer deux personnes bon wende je crois na pinos baki do solo na vie zamang ki amanga pour na comme un instrument pour appeler ça sur instrument et puis le nom to masolo sili bon moi transport et maka wana na yeba kunte so utaka e pa na attends je yem ta filasse qui a été par hasard na évité oui bakapoli bela na transport bon mon cher le ko la mouvement to sali sika faut to kutana ka tous les jours bon to kutana lobby ka rendez-vous lobby mutu na mtazo minda ko ne lobby lero bo kutana au moins deux personnes ba été ndenge tilero na ba été ka ba pecho balanda ga wana ndo viens bozo lukandani viens fafa kasi zo kene viva bon ça va ok azonga di to zo ka mutu susa ko remplacer kaka ndenge wana soko kutani jour e kolanda kuna deux mususu ba été kaka bongo ba commencer mati finalement jour asuka na yeboye yomo mutu aye après ngai emene à tout retrouver comme son balai mutu so azate et comme il voyait bon emene ali bosa pesinga pula ilombe na moni to landa na soka ba jana na be volo kuna langa sa wana ba langa sa ba na makina kasangulo to landa ba monga bi mon cher ba ndeki li solo na bango biso to ate bon to que nous katikati est-ce que ba oyamba biso bien en tout cas il dit wana ya moté abina na bon problème ezate yo mekana ko raisonner ngape na ko raisonner na ndako comme ça to kutana ta ba mardi ou mercredi la semaine prochaine là bon ça va problème te to kabwani ngana zongi ni pa kene ndako wana to soli neti mercredi na lo ouais jeudi eleki vendredi eleki samedi eleki dimanche eleki lundi na ba pokwa après journal télévisé publicité ya langa ça ya sorti na bango ngape lelo wa chômage te na kati ya chambre boye ba petit bazotala la télévision na salon ni kaka langa star ba croix rouge baye naimene ya pe kotina kati olamuki babu bamona surtout ki emene na ye na fumoli rido na tele oh na moni bena wonge emene ya pena ba titenye ba croix rouge biri tadi ba to bina et comme il voit natika ka na moko publicité l'équipe lundi mardi mercredi ti vendredi na pokwa nengi siso ya car moko zo lukayo libanda na ba 20h ka wana na bimi boye na tala nani emene ayesu epananga oh ndenge nini ngabi ka bino wa sorti na bino eza lobit di sorti banana ngodi na mona kino na mona ko ba sara ko no se le kakao abina na fort orchestre ça na mona venir yamana na komilio kwa kama cher tozonga na bisoka vivre ka bana mai tu bazongi bon tozonga na bisoka vivre ngape na calculer nazonga survivre via bato azali kolukanga wa baleto na beta eka wana nazao kima ye donc na sina tiki vie na mo souvenir a bien te na okora tous te na kozonga su na mona yesu boye simba tinga bine yo zonga na yo mingana ozonga su ozonga na ye pas zonga kana vivre voilà donc tu veux que ça qui fait mtazai na sima wana ati bino des autres mais atiki na yasali bon lelo atiki biso en tout cas personnel lelo akena aida quand même batebele qui finalement il y a ça quand même peu Victoria Botti et Salamai kaka il peut me dire moi grâce na ye tu vois ba comment monsieur soudé ba na inventé ba cartouche ba petit prince ba géant macolé ba nini moi ba combo ba wana ba kuna spazali
tout cas, oui, j'ai ma collègue à la Allemagne, ou Bamboka Moka Europe. Cartouche, ou à Zalani, à Kamera, ça la sous-musique. Petit prince, à comment pasteur, Ah. Ouais. Voilà, moi, côté, moi. Mon boulot d'agir à moi. Vieux vertus, il y a moi. Mais quelque part, il y a qui bien. Bon, ma belle, parce qu'elle a déstabilisé l'orchestre déjà. Mais pour créer une création de l'orchestre, ça va bien. Parce que ce qu'on dit, c'est que notre Victoria. Victoria, Nzindi, ah, donc il y a une bimaki pour y ça, Victoria. Donc, ce que tu as dit, bien Victor, ils ont qui, Mouko, non, ils ont qui. Enfin, bango bako kengi pa na ye po asunga bango soko ya andima asundula alboya ko sunga bango baninga ba bimate ah o kare ko mama o ka banze mwana tu wana soko to ye bango c'est grâce na ye yimta sala ko babisu baleli babisu basepeli côté zaki bongo donc yo biso landaka na Victor donc ngoko taper wana quand même mais bon oui. Vraiment, merci à Poli Tozui, témoignage à Malam Moulelo, Tozui Mipona Vertis ou Atiki Biso. Ba Congolais balandi ya Poli. Pour aller toujours tika bon le bamoko. Pour ba yoki lelo. Ah oui, donc tu opères de monument monene ya musique na biso donc na ba kulutu na biso nyoso to akina bango. Moto na le bon. Bon, tu as sous-côté, mais pionnier, oui. Tambola gina biso elombo. Donc, baza quoi, côté Papa Noël, non? Oui, par rapport à Papa Noël, il y a Zaleki. Leki, oui. Zaleki. Mais bon, parce que Papa Noël, baza génération Franco, Vessimaro. Donc, après, Franco, sinon, de Bango. Ils ont Bango. Après, Bino Baleki, oui. Bango, il y a Joski. Bajoski, après Bajoski, Bakanamika, Pepe Calé, voilà, Baveni Boma, tout ça. Baveni Boma, Bazana, pas Bajoski. Bazana Bajoski, Ramoko. Oui. Basio qui va autant Bazalaki, na moko mobena abanda oyemba bien bo nzembo ne mo etika ezani constatation. Oh, espérant mutuna oui. Ah, wana bango ba génération zaï non ba to bien nabi to za ko génération zaïko ah ils rapport ko faki avant on a moni on est moi mukala oui mais ça nzembo ya kitoko pena mingi en tout cas il y a Poli yamba bi emo nous vivants les lobino ba artiste faut bolinga na tango boza boy bo pesa ba témoignage de temps en temps on a ba sur la ligne ba réseaux sociaux on a ba bisi ba finga naka donc tout comment se ne pas te moquer comment on se comporter on dirait bah toi nous tout et ça la bien mais yo c'est ça bino pour bengi ata moko ba pesi bango conseil na makambo mona déjà boy ou évita contact pédé ça la penza mais tous moi to changer pédé ça parce que toi na ba numéro T to pesa na ba numéro. D'accord. OK. Vraiment mais na télévision les a moyen oyo il y a pour le côté bisa bango oui ba leki ba zelo bino ozoya ko filmer na ba polémique ezanga tina wana et ça ne sert à rien quoi. Parce que de toute façon valeur ba polémique on a ka ba biso ba kino ba tolibi wana on ba talibanda ba ça leur dit absolument rien. Bon ça la demo sala bon ça ba musique a bien beau se faire ça bateau c'est tout il y a un des plus important quoi. Parce que les gens autant on fallait il y a ça les gens on est pour ba comme contre au faire ça li boyer ba on a balingi boyer mais non tant vous avez moi moyen pour na succès mais bien au gars biso jamais ndenge tokola kyoyoka et faut le quoi finga soki dia nzenza soko nini lita bemba zo finga soko papa wemba soko nini makambo ezalaka te makambo ezalaka ata kolobaki nga emenea wana na wenze wana nde ezalaki wana nde tobosana ngo teza espérance ezalaki avekabedea te wana ezalaki ya bien apusi ezalaki ya bien wana eza nango cadre tumbenoka moninga na ndenge ya bien ba changer en tout cas et moi nous vivons il faut pas changer la vie c'est rien tu as quand tu as dans des passages mutu bo atika l'éternel là wa azate pour ba jeune le ba wela on dirait ba gagner mon kili
Ça va, grand maître Franco, l'héros, va la souster. Il y a passé à Olympia, on a 30 ans. Waouh. Mais oui, il a fait 30 ans, Rochero, tant qu'à passé. Le noir, il y a le plus africain à passer dans Olympia. Et puis, Olympia, Rochero, on est exacté que Congolais, on va louer Olympia pour avoir ça. Mindele carré. Kolo Olympia, Ayati, Nagisasa. Ah, c'est différent. Là, Olympia, il y a Rochero, Kolo Olympia, on a Bruno Kokatrix, on a Aya Benati Nagisasa. Il y a qui me dit tout ça, après, on peut valider tout ça pour voir que nous mettons moi, je suis allé à Montréal, il était à Finga, il y a l'équipe Franco, soit l'équipe Bombenga. Non, donc avant les alarates. les le comme. Les comment Artiste moi Koufi, les lo peut-on toujours les la mais na yanti ya Koufi na scène avec Oyemba à quoi na Bercy. De Bercy on est à Batamindele, oui à Koufi. Atiki moi si même nazé ya munene mais à Koufi dans vieux alliés et ça on pas mandé à Pola lobi. Merci na balandino surtout. Merci à Poli pour na lilo. Kitoko. Ça fait mal, hein? Il y a Tibiso. Les plus pédales, c'est moi. Voilà, c'est tout. Garde Funanai, de Mouawa, au reste de Mika, au reste de cinquantenaire, mais à partir de ce programme au Zawan. La Seigneur a mis Sebaya, que la vie à sa niveau. Vous allez bien nous, attends après attends. Alors, les gens qui ont fait moi explication bien bella. Là, on va démarche, photo transférée avec la photo. Il faut dire la vérité. Misère qui tire avant on passe le passeport. Ah bon? Misère qui tire avant on passe le passeport. Attends, c'est bizarre. Il y a le mot de mon papa ça mon avec les photos, pas disons que mon côté. Il y a les documents ici. Il y a les documents ici. La seconde année de l'instant. Pas disons que c'est mon côté. Diamant Noir TV toza lelo tolobaki toza karana bango. Lelo toza karana ba musicien ba artiste na biso ya minene oyo toyebi basala ba kombo na RDC. Toza toujours na bango toti kozala na ni boma ya Poli sikoyo tozali na yemoko Lodi Mukaba l'homme artiste hein. Mais c'est bio. L'homme orchestre mais c'est bio. Ndengezale. Ah, mais c'est bio c'est quoi pour pas biso baza ndenge nini pour ça mais c'est bio. Non, on a bio parce que na bio. Pour ça bio. Musala nga sala ga bio. Tenga za diamant. Porta rumba na ngai kwa toucha bio. Yo za siko diamant noir. Est-ce que tu boya ngo? Boya ngo te bondi. Pourquoi boya monsieur bio? Te na boy te na ngala tu na kaka pour na bato ba wala. Te nga monsieur bio. Bonjour. Ba ebi pourquoi na za monsieur bio? Ba chauffer nga nga ba chauffer te ba. Non, na ebi ke wo chauffer na yo. Nga na bandana no pola longola. Oh ngala fuswa. Pour na chauffer. Bonjour monsieur bio, bonne santé. Bonjour, on kitoko nde ozomona. Na moni santé za bien. 5. Oui, que yo zapena parmi ba grand beta na orchestre belé ba Holanda biso na Diamant Noir TV, beta na Empire, beta na Zaiko, mais na Zaiko ni Zaiko to na famille de Zaiko Kolomboka. Non, Kolomboka. Beta na Kolomboka. Beta na Kolomboka. Bossa na banda na quartier là. Na quartier là. Oui, non, ya. Zaiko. Mundi ko memanga mba chaud manga chaud. Ta utangi obosani. Te na bosani te. Nazo kende. Na bandit na beta na Empire. Ouais. Na bito ki na Zaiko. Et après c'est quand on a tout les Zaiko lingi lisolo na te pour na tout li bien Zaiko za mi balé. Pour les alakate Zaiko za moko. Te mi balé o. Ezalaka, eza moko. Toza na famille de na. Nous alakate. Zaiko Kolomboka nde mutezali. Ba combien besoin va commenter beaucoup mal commentaire pour. Nalobi hein. Mais Zaiko Kolomboka nde ezali. Il y a présage ça. Mais kufa. Bazali na poto bon likamte ko bazizo ekufa ngala otuna bango soki ekufa non problème zata Zaiko tikala moko bébé ngam na bandité yo non ngala zolo ba vrai et puis nazo bakisate nazo ba teki pour la chola nazo ba lisolo eza ya solo Zaiko tikala moko ya présage ça na ebi ndo za once cause air sérieux zongi pena vraiment nazo solo la penza mais c'est bien zongi parce que ngala polémique te oyebi. Diamant Noir. Voilà, na soirée comme solo Zaiko, ça. Moko. Il y a présage ça.
Ah, lelo to yebi biso to yebaki te o to yebite na Diamant Noir TV baralis ba yebite bazo commencer mais c'est bien za moko. Donc ya mais c'est bien za avec moko. Oleki na Kofi Olomide. Oui. La quartier latin. Oui. Wana to retourna ngo ba personne sauter c'est ko zaki un peu to benga ba bango ba nomade. Non, nomade. Mon ne va jouer va transfert betina na sapatra lingi ogendo betana matonge lingi betana na virunga yo mozo tabe awa on dirait une fra changer sur ce niveau solo le manager OK mais pareil na biso mise so moni koto ba futi bento ke non za futa te moni à l'époque on a expliqué tant on a la quartier là biso interpréter ba tout ça banzemo to répéter il y a une cassette ayi ko réussir la poto so bino beaucoup ko interpréter bino ko so bino bo salarié ah ngala bitali na ndenge na ngala bino non ngafuna yimba ba c'est moi qui chante na ngala kezaiko kezaiko album à vie de recherche na yimba et puis bimisanga lodi de mingongo plus na yimba na yimba nezi moi mukiwa na utu uyimba wana ubandi po ba mise bazarabu babi ba mise za solo bine yimba kama mpira grand musala donc je pense que za côté wana là za la côté wana tende chanteur la chanteur tant bi yimba fa yimba bika Diamant Noir za bo biso le kaka tuti to senga moi mukie wana bato bakomona kaka nzoto sekele na ngai molimu nzombo Faustino okindande bo la mona salao voilà nzombo Faustino to pisi mbota pasa parce que wana vraiment wana pena ba Diamant Noir TV donc ça na kweya ya yimba mona la muki kitoko tozo lia te mikolo donc faut to lia ka disa bon biso la journée c'est to za ka bon mais tozongi de loto yambi yo na dikambo o to na ya pasi na circonstance moko les loto bungisi VV Kiamwangana wazaki grand parmi ba grand aussi lelo atiki biso toko tout n'est pas na yo liwa na ye ikomela ki ondenge ni na matoi nazo pesa na ba condoléances na famille na biologique et puis na famille ya biso ba artiste congolais na ya monde ba condoléances belé paix à son âme sangona aliwa na ye tangona yokaki vraiment comme liwa ya mutunyo se sala passer même tant on a ko bela na ko mona ba image ba so tchana internet ça me faisait déjà mal au fait bon tant on a eu qu'à Kofi vraiment les salariés sont passés plus et puis Belipe Mingi a payé mal au bout vraiment de son vivant est-ce que aux qui tant ya kokuta na ye si to solo là to zago za la paix ensemble les a pire vieux azaki ndenge ni mekano ko isa gentil gentil et gentleman preuve abimisa ba artiste belé vraiment sala mingi pour la musique au Congo pour la biso ba musicien abimisa ebele ba grand lelo c'est grâce à lui aussi grâce à Musala Bango ba yeba Musala parce que il est ignoré vraiment asali mingi na musique au Congo asa mutumo photo bo kele ba fleur est-ce que tu as ma belle mokili azate tangala za parfait atazo mais za mutu kota Musala o vraiment sala Musala na ilo ni abanda sala bien oyo banda omona autant musuba ninga musuba sala ngote. Non, à l'époque, Bimisa ba Michel Belé, aux Abino sont bien sûrement à Pessibino, parce que sûrement la Congo, aux Angois. Oui, oui. Sont Pessibino sûrement, ça élève nos promos. Au Bimi, vous voyez, c'est grâce à lui. Neti ba nani ko tengela biso ba oyo yebiki ba ebele ba bimaki oyo ya bisa ebele ba kuluturanga me respect ya ba ni boma kuluturanga ni boma le feu peut caler ba soki vango ba soki di anzenza de sola tanglo ba ebele po alaki ne kiri ba orchestre ba misa kiri age bele pana c'est grâce à lui. Mettons bondo sola ne ko sola ni za ki ndenge ni so sola pire petit na pire vieux ta sola bena bien to na matière pas là soit toi n'est pas dans studio to solo là ma solo ya la leki voilà mais ko bité biso du solo mo po biso to linga to yeba lelo za témoignage malamu di solo moko bovandaka miso boliaka
moi biso to ebita obetela biso solo moko masolo kala vraiment solo ka ndenge leki na ya bakosola en fait en dehors wala la ebite soki na lobanini vraiment mais eloko moko tango otali musique oyo asali lelo oyo otikali nango tango ozomona kokufa na ye nsima ya liwa na ye otali musique na eloko nini retenir na oyo ya pisi na retenir kaka ke la musique na biso déjà namonaka instrument oyo aza kobeta saxophone bato banéglige yango tokoma trop clavier soki na génération ekoya oyo ezali bakozongisa eloko wana même isi nayebi te parce que bato yango baza mais basala effort bakota po instrument na vraiment yango ebimisa ye ya obetelo mosusu te instrument wana donc apport na ye na musique na biso congolaise ezalaki mpenza nini asalaki ntan na ye abimisi baartiste ebele ateki musique ya congo libanda afait voyager bamusicien vraiment apporte mwa mingi atombolaki yango wana tokowangana te tombolaki yango toyoki mpona saxophone ye mutu ayaki nango na congo nde bandeko mosusu balobi ndenge mene ya mpe ayaka na synthétiseur toyoki bongo totunaki baninga mosusu yango totuni yango mpe pa na yo est ce que ezalaki ye mutu ayaki na saxophone ye mutu akoti yango na musique saxo ezala déjà parce que Manu Dibango le feu Manu le grand là aza kobeta mpe eloko wana na congo oyebi abeta na congo biso totuna abeta na bagrand calais Manu Manu Dibango. Donc, le quoi ezalaki instrument à l'époque, ezalaki en vogue. Via ezalaki parmi bato bayaki na yo kobete le Congo à l'époque. Voilà. Vraiment, en tout cas, tu ngai tozwa wana toyeba lelo bazolela na famille na yeton bazotala so batali yo. Okobisa bango nini parce que tant tolela lelo na ba bazolela. Yo zali moko na kati ya artiste. Mais c'est bio. Nazolela na bango elongo parce que to père de mutu munene. Vide wana moya okombla ngo ekozala te pe za pete nzambe mutayebi apesaka pe ye pe mutazwi mawa wana vraiment ya bosala ngo eza te donc tozala ngo ti kufa na biso mais biso toyokaki totuna question mwa songisongi toyokaki wana eza eleki nango déjà mutu asa kufi lelo eza malamu mais tokaki babia ndai kotakino mwa moke ezalaki na mwa mwa atiaka mwa bapandi likolo mpe ndenge vie nyonso asalaka baleki na wana vie na ngai masolo ezali ngala ye eza ngala ye eza masolo bato bayebi ezali ngala ye avie na ngai ezali ngala ye obombi yango kaka bao bayebi wana vie na ngai diamano aza songisongi otandango te bacomprendre na bango lokwa moto akufi to loba mabango eza ya kitoko te mais ezali na cadre ambiance parce que eza nango eleka déjà te babia ndako bouge mwa moke mwa mingi penza donc avielanga makambo eleyaki me avielanga tosoigne yango bosoigne yango bino mibale obo obetela biso do torate kaka te nakobeta o te te obeta wana mokoto oza émission or nini oyo naoyebisa ntango oyebisanga nayaka oyebisa balandi diamano wanga aza songisongi na oloba te na oloba okufa lango ke oyebi ke politicien moko ya congo kala ayebisa biso ke abomba livre donc otiaki nango aloba yango te voilà donc okufala yango parce que ça ntango apesi bato bakopalanga na malamu agarde yango agarde yango akenda nango en tout cas mais lelo tosepeli mpenza totuna yango bamituna ebele na émission mosusu tokosala mais lelo ozosala nini kasiko naza awa naza na studio na studio mosusu mpo naosala mixagenabimisaki ya liboso tonton lodi la danse bio so bokoti na youtube obetikaka tonton lodi la danse bio bokomona yango sikoyo nazosala 6 devient 9 6 devient 9 donc 69 6 voilà kasi donc totangi yango boye 69 non 69 soko otangi 69 okobalusa su te izwa kaka 6 soko ozwi ye kaka 6 wana ye moko obalule boye 69 akomi 9 parce que oza boye ozamboye bango ozwi 6 namboye akomi nini akomi 9 voilà simple elakisi nini kasi non c'est ça comme 9 donc histoire baluki nani wana sali o makambo baluki histoire neza na histoire baluki bazotuna ti bakoma commentaire bazokoma wana 6 devient 9 elakisi nini donc RAS rien à signaler
Et ça, quand les cambo, tu le livre d'or. À Koufa, donc, on a Koufa, mais si c'est baloki neuf. Tu vois, au Koufa. Ah, parce que moi, la verdade, que si c'est baloki neuf. C'est que Mamboza Miné, donc c'est baloki neuf. En tout cas, les Congolais, Balandi, vraiment, Bazolando, Naboké, surtout Bayoki, au PCBiso Lelo, ils ont mis un témoignage pour na Vertis Lelo. Grand artiste, grand monument, en fait. Donc, voilà, bateau, va ça à mausolée. Il faut mériter mon mériter, il est pas mériter. Comment ça Papa Noël bazapena non, nazoloba, vient mériter. Problème sous Papa Noël, vient na biso aza. Aza vivant. On go tangende. Te na lobi ba grand pe baza ebelé. Na lobi te ke ba on ba la verki c'est na vie. Comment ça papa dombo tanga. Vient ça été vient vient aux ala ils ont bisi ko to benga vient to mela kokwa to mela. So to benga verki c'est na minute. Oui. C'est ce que je veux dire. Moto mo aloba ina ngana tu na bino ngo lobi bondi mara bo sepesa bango tango bazana nous vivant ba grand oyo ba bima avant bino. Bozela raté à Koufineti lelo, on peut témoigner à malamu ya verkis pour zaté. Mais ba bitango bazana nous il faut bolo ba bola. Mais luka ki bisoto to ba. Tango ozo ya ba vie luka ka bisoto. Tango ça émission avion luki bisoto on peut ça témoignage. Témoignage ito quoi. Ah bien sûr. Donc on peut se leki ba boudé misu ba bouda peut ah viens na leki. Non, pour les camots tout ça on prompté. Viens on a leki oui, mais après les gars acheter. Ah ça vient. Donc viens là zo sala histoire ya musique na ye zo sala musala wala. Et écoute peut-être abota magina noté. Tant on abota mi TV par la bagoza ta on a TV pas voir ça. Oui. Vous comprenez? Oui. Lelo comme ndenga za wala. Mais faut ndi maka to ba biso ke mutu wala tout de suite au boy na yo. Mais pas tout au boy yo. Oui. Pas tout au boy yo. Baleki bayoki. Non, pas tout faut pas ndi maka ba tout moni baleki bandi maka. Toi avant ah vieux ah longi on a bien vieux ah oui ata za kumsa no ngate mais andi makaba mi muto yo mais ko yebe za ka to va ina muto to va no no bane ko mona ye ozo mona na musika ozo comprendre de ba vie mingi ya biso ya Congo to mona bango na musika ermo to zo okajo kutana bango ba vie rochero ba vie ke se ba wendo ba to kutana soki vango ba vie calé ba nani to mona. Mais vous avez toujours le respect on a libération là-bas. Exactement. To la moni ba on changu tu na c'est baza basala ligne. Musique basala ligne. Donc soko boy on dit ma bateau basala nzela pour lelo kuta boulevard. Kuti boulevard. Sur les canaux pepele pour sender ati pour bateau baza ba tracer nzela wana. Ah, baleki bayoki eza conseil au PC, eza conseil. Ouais, ngala ka fanatique ya musicien nyoso Congo musicien tout ya monde. Atozwa idée siko comme musicien na fan na. Quel comique. Kaka siko soko zibulu ka nga ina koma soki ndani soki chanteur. Ngala na kumisi na nga déjà ça que daïba. Donc ngala la bon. Ni ma moto tout. Donc on respecte tout le monde. Atayo moko. Musala musique so na respecter c'est que déjà la famille na bino. Vous avez respecté famille de ça dépend du groupe au bêta. Le groupe à désordre. C'est la répétition. Ah. Vraiment. Ah oui, il y a des Balandi yo, bayoki yo, ngoti ya mali kamba suka pour non, kamba suka goza te parce que je me suis pas suka. Ah très bien, merci à Balandi surtout. Nakati ko mopisa bango emsongo pisa mbote. Balandi Diamant activité au Balandi. Balandi Diamant activité. Na pesibino tumbote. Nga monsieur bio. Na sengi atala la nga danger. Beaucoup mso nazo sala pour mikolo yo. 6 et comme 9. Donc 6 devient 9. Chanteur. So moni bimi. Pour partager, pour se faire la passer. Na ko sala teke pour partager pour nga la sengi. Mais ça musique ya kitoko mato ina bino de ça. Et ça là pour se faire. Dieu m'a posé compositeur. Chanteur, compositeur. Chanteur, compositeur, interprète. Trois on a eu bravo. On a bien l'homme orchestre. Ok. Parce que sur scène, je chante. Na bandi ambiance. Batwe ba bimi ba ke ba 32 dans libanda. Ba on c'est pas. Tiki bon ka c'est peut-être. Nandembo na yo sali bayiba. Chouchou chouchou kuchu 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 chou. Mais c'est bio. Tsikit tsagat rakachou kachachou. 6 devient 9. Merci beaucoup. Maintenant ça va. Boxe un peu. Boxe.
Trop vite. Vas-y, position. Diamano activité to Sabino to zana bango moko to za grand abisso Joël photo mbeteng so boy ovando sali mukili nayo. Merci maman. Bonjour. Bonjour ma belle. Bonne santé. Toujours. Benga kombo benga. Sambizanga. Mbetenges. Toujours. Vous avez senti ça bien? Ouais, parce que nous avons une idéologie. Si on a sourire, c'est que donc on a parlé donc mère benda donc maman là. Et toujours, benda donc toujours donc c'est que donc qui meza quoi. Qui meza. Ça va bouleverser, va donner au monde un peu mal sur bimiga tristesse, tout ça bon quoi. Ah, il va m'appeler le ngoza a raison. Ah ouais. So moni mobali boy c'est que là tout va bien. Lengi toujours lengi kimia. Kimia toujours kimia. Wana pesi bango bato ba Hollanda biso bazwa conseil. Exactement. Il faut avant bima. Bon banana ko bon c'est la palais. Pour bima na kimia pour la bénédiction que makambo ça les simba quoi. Pour na bonne mine boy faut toujours ouais. Pour ba maman so akangeli au goût. Ah sambizanga. Journée baby. Mbetenge c'est des fois. Oh les carabou kanda comme ça ba peso je photo ndeni okanyima mokanda. Moi répondre de bien zaté. Vraiment mais les lots to yambio na ba circonstance to yambinde bino ezali pona ko rendre hommage na Verkis qui amwangana o lelo aza parmi ba grand ya musique na biso congolaise atiki biso mais yango to retourna pa ina yo liboso Joël photo mbetenge tant to ba artiste to moniumba mo ba tsusu ba kantsaka kuto msusu yupo wande ko yemba yupo yemba po ofandi mingi na bango sango ya VV Santé écoute ki wapi. D'abord nakopesa vraiment nako et puis yambaki yango ndenge nini pardon ngana mbengo déjà na tristesse nyoso parce que na yebi que déjà tant on vient comme robela et ça la kibiso mawa mingi nakutana kipo ngana yebi famille famille on na yebi d'abord pour nanine parce que studio nga kina VV Santé wana ezalaki na Zadis. OK ezalaki na Zadis na bonganda na Zadis et puis na yaki mutumoko ba concert to ba na robeta net ba mercredi pour ba mercredi zaki ba jour ba robeta ba concert mingi surtout mutana beta mingi kuna emenea ngana no sala ba photo pour na banda bo bien na banda photo ba c'est ça voilà avier moko ngana no benga ko moté na no benga toujours yaya pour Verkis na yebi trop bien c'est une vie à moi donc ce qui na ko pesa ba témoignage ngana na ozala mutel boso ko pesa ba témoignage oyo vrai personne ne veut faire la souche. Vous voyez que les gens qui ont constaté, ils vraiment biso tout bana mbete to ebi ke to le prouver ba mélomane là o balinga musique tout ko perdre un de grand o ya ga basket la musique na biso o ya na polémique na musique mon polémique bandi le loté yebisa biso via ya na polémique na sens lino moni ba donner ba jeune orchestre bana ko ba musicien bana ko bomana possibilité ya te moyen sala orchestre ya te soit que le pavier nasima denewa de malamo via benga le petit joueur d'instrument via ça là tellement ba polémique belé ba musicien belé ba yinae et ça ba juste surtout vient beaucoup combien de fois faisant faire torturer vient na biso kumani oui ba musicien ayibi kuna asali tout ça pour le faire se donner ngai c'était un mal pour un bien pourquoi dans ce sens que ils avaient un cadre encourager ba jeune belé o bana sala musique bana ko bimate pour ba bima prévenir to mona oui ba musicien belé ba bima na sima ya vie musicien nino na kisasa o ya yema nekiri VVT lero azaki na studio bato poko no sala studio ke na sala studio to la yika studio moko pa ya vie studio ngo zaka comme deux pistes pamba deux pistes mais il faut voir son nègre bana ko bima a vie moko vraiment contribuer belé na musique na biso yango na ba musicien na kosenga na bango o ba yeba vena o ba yebite na o ba no ba bota milelo même quand lelo beaucoup le ko kuna beaucoup pour cela honneur pour ça très capitaliser le grand parmi les grands oyo ba bunda pour l'évolution musique na biso ce qui peut musique na biso mingi yeba la libanda grâce à mais oui grâce à Yavier donc c'est un grand monsieur c'est un vieux nanga qui déjà na zawa premier jour nokaki nouvelle wana benda franchement sincèrement pas là na légité na la bien té na meko luko benga petit VV organiser déjà na kisasa pour petit lango na yebe mona muke
Mais ben oui, na moni ba on est ba botami, mon amour parce que vieux le vieux grand prêtre. Hein? Oui. Grand prêtre, vieux vraiment grand prêtre. Yeso ba lingi likambo kozongo. Imagine-toi, il était le seul il a qu'on faire tête na grand l'homme mokadi. Malgré l'homme mokadi, il était le seul à faire tête. Malgré succès, malgré le grand maître l'homme mokadi. Il était le seul à mettre tête. Parce qu'il y a maintenant bousculé, il bousculait tout quoi. Il bougeait partout. Donc il y a place à il nécessairement qu'il y a il kamona que nous pain, il pas pour aller, il faut quota. Au bangate. Tu viens maintenant bangate, viens maintenant bangate. Si on peut que nécessairement tellement à la guine mutumoko, au conseil nazali conseil, n'allons bien conseiller, n'allons bien il était mais c'est à tout faire pour le vieux Verkis Denouate, le vieux là. Très très fort. Yazaki conseil naie. Donc c'est le monsieur qui faisait tout. Il y a un terrain. Si on a besoin, par exemple, il y a un petit morceau de René Mikolo, mais si on a un orchestre, on a un succès, Mikolo, on a un bien de nom de droite, le Bima, ou Salanzembo. Si on a un succès, on peut sauver l'orchestre. Viens, on a fonctionné. Oui, viens, Verkis. Oh, à contribuer la musique de la Bisso. Donc, à Bimisi, va te bêler, il faut autant que la Bisso. Dans le lobby, hein. Moi, bah musicien papa banan ba menea Kofi Olomide ba débat ba Kofi abima kuna OK bien sûr bon Kofi nanani tout ça ba tant Kofi zo la musique nécessairement que ba vieux et pas vieux ba betate ba sala ba album kuna ta sala album kuna mais oui ba des fois ba débat ba boziana OK oui ba musicien belé ba monde premier banane ba musicien belé au vieux à cela qui nécessairement qui a poussé la banque dans le sens que booster banque ko pousser banque nécessairement que beaucoup ma ko moye pas nanga OK lui il était yazaki muto ba polémique il a qui nécessairement qui a yekuna a bedisi na ye bon musicien to bon ça après donc musicien a bébé banang a bébé mais après bon ça après et c'est là qui est mal pour un bien. Et ça, la musique, c'est belle évolution, et c'est évolution. Et puis c'est évolution, la musique, tout ça. Mais la musique, c'est le son que Bimana, il y a partout dans le monde. Grâce à la disque, beaucoup de gens nécessairement pour signer un contrat, pour signer un contrat, quand c'est des disques, au Congo, il y a Congo, il y a disque qui est 4 qui est qui est partout, licence, disque partout dans le monde. Grand prêtre Verkis qui est mon gars. Très très fort. Mais tant que vous avez un bureau na okuna, est-ce que ça la pique? Bureau dans un studio. Et ça dans un studio, ça qui au travail puis na yemo mukie. Ku travailler ya zevena au travailler n'anga un photographe. Qu'est-ce que travail Robin pétant mususu. Na ko pesa ba photo sur ba chaîne ba disque, mo ba photo mingi ba chaîne ba disque wana oyo ba disque ba tia muta sali ba disque ba photo ngam na sala ba photo. C'est quoi qu'est-ce qu'on a tenu bien na travail ndeni? Qu'est-ce qu'on a ko travail? À l'époque je savais pas na ko ba valeur ya ko luka ko pesa na so ba muro ba pesa ba zaire na ba so mi na ba photo ba tia mais sans par contre la revendiquer ba luka ba tia ba ko na ka disque. Droit d'auteur au lingité. Ah oui, bah il y a un outil. Bon, la question bon, oui, bah la question pété. Bon, l'excellent est blessé au bon moment. Que ça bon, ma bon, oui, bah on est, bon, l'excellent. Ça me voyez, bah on bien. Bah la évolution, avenir au pôle, tant on comprend, on se loue, on est la photo dans le monde. Ah, photo dans la valeur la photo surtout de moi, on tient nécessairement qu'il fallait qu'on ait 5 à droit. Non, 5 à droite. Ouais, mais vieux. Oui. Tous en amawa. Malgré nzama benye, mais tous en même nécessairement pour via sali trop na musique na biso congolaise. Ça les belé, via ça les belé. Vraiment dans la souvenir belé. Oh, c'est belé. Viens. Il s'est fait une fortune dans la musique. Il s'est fait une fortune, une très grande fortune dans la musique congolaise. Il est belé. Mais parmi et puis elle a ma casse dans ma promotion. Ah. Elle a ma casse dans la promotion ma casse. Bien mon co. Oui. Mais parmi mes souvenirs à ma lame au yotika linango. Attention, tu as vu moi ozaki sur tali ozokanisa moi zani souvenir nini loko nini na malamu sala. Souvenir ya malamu tenga na mona mabe dans un sens que tango obi abeta veut beaucoup nani a monter beaucoup presque 2 fois o ça la même vie les loso qui vie beaucoup. Atika musique abandonné les maki musique ina na poto veut beaucoup ba sona na Verkis vis-à-vis bon albosa Verkis abana Verkis a utaka wa veut beaucoup là le tellement les rona sikoyo a récupérer menea. Oui. Via fâcher la ninga au sanate. Hein? Et on va passer Victoria. Via fâcher la ninga au sanate, mais viens, pourquoi kanga? Qu'on soit la discussion, moi j'étais là, non, viens, biso banamike, donc qu'on soit au sanate, viens donc via fâcher la ninga au sanate.
ozunga ba espérant ozunga ba dido yongo ozunga me pona nini oyo parce que le boto tango langa ça c'est salamaka et menea akendaka OK si ko parmi bato ba salaka droit de veto ke mena kenete ba yaka tout osangana to lobe non yoko kenete parce que personne ko yemba nini ko loba nini parce que déjà yo loba kate talaka place evolu kaza jenga kaza dido ngaza bozaza et menea timide est-ce que on en a parlé on loba kosi ba lobi que cette patron est-ce que ces patron yo on a pendant la kata qui patron monito to sala nani et menea asali rétro pédalage azongi na sima ozonga na viva la musique lero na vient na poto li solo to yoka kyango ayo sala rétro pédalage azongi na poto parce que akote parce que menea la timide tala bango to ba yanke bango to ba noir na ba noir bon ce qu'on est dans le lobani bon menea vraiment tala ka menea il devant ba tête wana lobani bato na ba grand prêtre on le expliquer ni abino ko kate yango no mona asala répétition mais bimata la sortie officielle mais la répétition ça là elle a tenu ba oui tant ba oui to yoko ni solo pa ya po lipa les gars boya to fâché le mais yoko ko ndakate parce que yo zaneti produit na biso ko ndakate azungi na nani ko et puis tant azungi à maîtriser penda viva la musique deux fois succès deux fois ouais ndesi manango vers qui ça cause zoyer aller à kesi koyo après sukana ngotango via zongi sali ke marché te après sukwana akena ndenge nete suko vers qui ça pesi bango instrument bango na bipoli baké ko sala Victor Eleson quoi mais le vieux oui c'est vrai ça m'a épais ça biso toute tristesse quoi malgré via ke moto oui il fallait la mo muke mais liwa et seigneur na za ngo povie na musique na biso atigli biso souvenir à bien évolution musique la biso tilelo kenda pour tout le monde la musique ndenge zo mona tout le monde la musique to na artiste na biso ba jeune évoluer succès za mon ami ko felo mi da contribuer belé pour na évolution musique na biso mais tout la toujours sous bandi wapi tout la toujours source nendo bando tout la fondation tout la na katikati oui mais faut tozonga sukoto yeba kasiko pour évolution na ça bandenge ndenge nini nana contribuer évolution ça là ba vérifier si bana kati il y en a aussi un artiste vraiment franchement vieux beaucoup avec tous les honneurs possibles quoi pour vieux boyebi nino sala la musique na biso congolaise vraiment bon l'exception que bino bon musicien bosunga benda boluka benda bokunda bolela benda bien quoi oui. Dommage, nous sommes sous qui sait peut-être la surprise ben jour enterrement dans Zanakine pour la minute on a déjà un passeport on a après quoi pour nous préparer ça n'a pas appelé pour 2 jours après 20 ans on a 20 ans les locaux on dit quitte te mabe moni mabe na bino elaka parce que est-ce que la vie retard ezalaka yo nga to botama mukolo moko yo zana mukolo botama te ngabe mukolo botama te oh sambizanga olingi nzambe te petite bon le mukolo botama est-ce que jour botama yo jour na botama non il comme na ngona ngoti mais oui on va zoki ta ko kenava anniversaire les 8 hours les 8 novembre le 8 novembre merci bon anniversaire d'avance avant boy ya bon anniversaire ya cadeau ya merci tout ça la bio tala maman diamant noir oui bigate en plus au moment où on a s'appelé pourquoi parce que tout ça soko tellement nengo ya bibiso boye soko tali ba journaliste belé ba liawa ba journaliste c'était ba chroniqueuse na ba chroniqueur belé ba liawa moko so likanisi ko sala oyo salite merci yangona au soutenir biso mingi parce que vaut mieux t'encourager yo par rapport à l'émission pourquoi parce que yo tika biso te quoi ba belé nécessairement que et bien avec qui c'est le bien bon vite fait à Koufi mais par des gestes comme ça on voit que vraiment il y a Moutou Azoko s'intégrer Moutou à la musicien alors qu'on rappelle sur le musicien voilà l'initiative a besoin très capitale quoi on a encore une fois maman bravo Longonia vraiment continue comme ça quoi maman Diamant Noir quoi vraiment je suis très fier de toi merci en tout cas merci na balandino so bolandi biso et d'ailleurs malbano pe asuka poto suki si pena na yopi bato balandi biso ba pena que émission yo neza beto clôturer tout ouais ngana Suisse na kama bonso na sana na ke ko boire bato te to na ko matanga boire bato te boire mutu te balandi yo tu bata Diamant Noir TV ouais balandi yango na sengi to ebi que vraiment c'est vrai eza moment moko douloureux toi na passé au moins ko perdre un grand monsieur le ko la Verkis ne balobaka liweza nzela batunyoso lobby ekozalanga lobby ko nekozala mama Diamant Noir mais non te pose kozana no jeune donc voilà quoi nous te pose na jeune merci gars mais bon ce gars yé gars et moi nous vivants il y a moi exactement ouais très capital nous vivants to lingana ndenge to mo yangona et on a ko senga surtout na ko beta cité na ba musicien oui tendance nyoso
vraiment oya kufi c'est un grand bolakisa bolingo bolakisa ke vraiment bolingi et puis na mosika na kopesa gouverneur na biso Gentili Ngobila autorité morale ouais pourquoi parce que yé atika ba musicien te sikoyo ezate soka pesi mongo bo récupérer bo mbele na ndenge bolia botika soka mipeseli bo luka bo pesa ngo za la pona muto mowe nenga kufi nenga ba sala basala bibloko bo sekeli bien te yemo ka poni abengi ne kamba mo famille te lega leka apesi ne kamba mo pour makambo wana to yoka non la famille bazo enveloppe après wana pesa pour permettre ba musicien ba nene ba sala ba sekeli la famille automatique yé ko to na problème ya pesa ba fungula mo misu tu vois mystère pas conscience que tout ça sur to sala na des fois te eza sute non nenga za to récupérer ki to muzula ki déjà zone 5 te wana maintenant donc ça va transport bon mega ko te wala bon mega ko te pardon s'il vous plaît botika via kene bien botika via kene bien quoi mutu te waza transport ami vandi la neza ta aux transport wana pour ça va transport mais là le bien c'est que moi je comprends pas via naza via na biso asali pe mingi lelo po olongo futa transport soko yepo ya kolela moto ko faut pas personne transport c'est que ça des fois ils arrivent à transport on te bipe tout repesa là ba kabule ba transport soko yepo za na transport merci tika na na à très bientôt bye